so bazalanga bami tchana place ya yeye Kofi bacha mi place ya yewe ranson. Est-ce que ça sera normal basala ba acte basala obi tout ça pourquoi bazalaka ba combattant c'est que pour nanga na obenga ba baza ba infiltrés, ils sont pas des combattants. Donc comment nous utiliser mwana c'est ça d'où un peuple congolais alaki on a ça. Mais ce n'est pas le cas pour Kadima. Kadima a répondu à des critères. Dernier critère ka ba yoma ko loba kwaza muluba. Dès le côté obo ya tribalisme ya ngona. Après on loba kaza combattant. C'est faux. C'est faux. Il y a pas ça la politique na ndenge na ye. Qu'est-ce qui peut m'souper Kabila nda APC bambongo asala biloko. Il aura affaire avec Werson. Il aura affaire avec bateau ba pesaka mbongo po ba kende poto na Werson. Tu vois on me ba conflit azolu. Azolu ke bele ba conflit yemo ka salango nzambe tatindi. Après mutabongo omona bokechu akene église ako sambe. Nzambe pa yoki. Tu ko sanga nzambe ko? Ça m'étonne. Congolais à la capacité. Autres zalaka libosa banda ko voyager. To présent bien voyager kate. Il fallait voyager ka. Akena konsulta biso ba contact. Il fallait kena yake na kata vanda kaka na mboka. Siko oya ye azokomi ko voyager comme ce problème. Yo ka bokechu nena. D'abord mutazo finga sans pudeur. Est-ce que c'est normal? Bokechu azo finga a Dio. Belgique public international. Bokechu azo finga. C'est ça. Non, papa, yebisanga, toza 8. Toyokana, toboyo koyokana, tofike na deuxième fois lobby to voter. Bon, to voter. Bon, vote ça secret. Biso yoka toke malembe papa. Okuna kangi koto mo esimbe. Zate okuna kangi mo koto. Tu vois? C'est ça zoko la population. Baloba ngesinga banzoko mibale bazobunda. Bana basibisa conséquence. Alors, biso to matiti peuple. Voilà, merci Bandekonyo Subozaka branché na vie et puis presque Congo TV online. Vie et puis presque Congo TV online chaîne Bino Malamu, chaîne Mna Lokumu, chaîne Oyo la Rabino information ya solo. Chaîne Oyo écoute Rabino na ben y actualité. Na émission Oyo to créer la Bino 100% vérité cachée, 100% vérité cachée. Et c'est l'émission Oyo la Rabino information na temps réel. Lelo tuembi mon amboka Marc cordon Marc oyo boye bazali habitué à émission na biso 100% vérité cachée et longona ye turubeta li solo ya vie sociale ya peuple congolais pe turukota li solo ya ba voyage oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo kosala à travers le monde ezali pa boutir nini pe pona nini pe turubeta li solo na bena ebandeli sigel bosali vie actuelle ya Congolais ezali ndenge nini peuple azoviva ndenge nini toyeba condition oyo tozo vivre nango na mboka na biso elongo na ye tokobeta lisolo bokoyoka tokokota na ba détails toko décortiquer elongo na cordon Marc masolo oyo na annoncé bino na début ya émission na biso 100% vérité cachée botika la brancher bobanda ko s'abonner massivement dans votre chaîne pour vous aura actualité du jour. Cordon Marc, bonjour. Bonjour, moi Namboka Christian. Boni santé, tout le monde en été. Moi, santé dérangée, mais c'est quoi ça va? C'est quoi ça va? Toujours évoluer dans Angola ensemble. Oui, sans plus tarder, tu as un sujet du jour. Tu as dit que la vie actuelle n'est pas peuple congolais vivre. Les lots, tu as pas si ils en ont beaucoup. Le domaine belé bandeko bazolela. Ce qui te comme un niveau de souffrance comme un cas si bon mboka. N'habite so yo po bi qui passe ya na mboka o koki ko analyser ndenge nini. Ezali bino ba politicien, vous avez une crise to koma parce que peuple a souffrir. Analyse no ko na souffrance au peuple a subir lelo. Analyse nanga eza tout le monde est responsable. Parce que tokolo ba pasi na biso mboka fachite muto abandango. Fachi pete muta osilisango le président de la République. Jamais. Oyebi responsabilité ya vie et banda d'abord na biso ba parents. Na pesi exemple. Parents osalaka te. Parents ozana ba moyen te, mozo bote belé. Pona na zulo responsabilité wana. Premièrement d'abord. Hein? Ozo bote belé,
ere koma bana bakomi na classe bani ko bengana ou bien mutu musomo na zana mbongo te azoko bakobota aboti bana misa to 5 yengo na bina télévision maman Denise Fachi boya kotala tout ça. Tu vois, la responsabilité d'abord commence par nous les parents. Tant qu'il y a biso responsabilité déjà échec ezali na ba parents belé vis-à-vis à bana na bango. Lelo ba chèque ba comme belé à cause banani ya ba parents. Papa azu mwasi mususu mwasi wana lingi bana wana te bana ba komi ko telenga ba bimba ndoki lelo ba komi na les enfants de la rue. Yo d'ailleurs ça la mission bana wana oyoka makamba na balobaka. Est-ce que ils ont une responsabilité en boka et quand est-ce que il y a comme responsabilité en boka? Donc on a la responsabilité d'abord à les bosser za biso ba parents. Faut que ba kozwa charge na biso en tant que ba responsable. Zwa charge na yo. Yeba okota combien? Ozobimisa combien? Vous pouvez imaginer aujourd'hui peuple congolais tozo lobake oui ndenge tozo la passe ezali. Passe ezama peuple congolais chaque pourquoi akenana ba. Amélar Massanga. Azo dépensé plus de 30 000 francs congolais par jour. Ça comptait ba unité ou ba ramo et bazo kata, ça comptait makambo ebele. Ce que wana est-ce que il faut faire ko pekso mela Massanga? Non, c'est ta conscience. D'abord ta conscience à toi-même peuple congolais bake na sala kate na zu 20 000 francs oyo na kene nanda kunanga mwasi nanga lia bana na sombela bango na sala économie mais yo zu 20 000 fozongi nanda kuna 2 000 18 000 faut une ambiance. Non, c'est faux. C'est faux. Pas ça Congolais banal les lotis. D'abord, ça Congolais, tout le monde souffre. Même les Américains souffrent. Toi, tu crois qu'il y a des poto, l'onde poto, tout n'a pas de poto. Bah, il ça. Bah, on va vivre na banyongo. Yo kasi mutu mso ke poto abeti 10 abenga binote ba benga binote poani. Parce que ça les konzote. Asa le konzo tozo kende ya on a biso ke likamba kolia. Est-ce que pona kolia y a un problème? D'ailleurs biso na Afrique kolia a un problème te. Tozana babilanga yo fele maba tembele ba ndunda ba yo lingo lia ndenge nini? Expliquez nga d'abord lingo lia ndenge nini? Parce que si on changer l'alimentation, il faut changer les mboka. Même à Tembele wana ba Congolais ba ozonga pas si. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux, moi je te dis. C'est faux. Congolais mon côté. Je le dis en âme et conscience. Yo posa wana o lexa journée banda tongo tipo kwa oliete. C'est faux. Impossible. Même ata mutaliboma. Impossible. Impossible, je te dis. Yango no moni nazolo bake il faut Congolais mboka Congo bonga, il faut to changer génération. C'est-à-dire quoi? Biso tozo bota lelo et si quand nous Congolais aza a cultiver l'amour du prochain pas moi nanae. Quand moi nana mutio monike azolinga balinga te pemel faut de kopa melaye parce que kimote maba Congolais comme c'est comme ya kobota. Deuxième responsabilité c'est niveau politique. Ozomo la politique a biso lelo au Congo. Christian. Politique a biso lelo au Congo za politique ité. Et l'équipe même explique tribalisme. Et comme si koto benga haine, on a benga c'est la haine. Obi haine est à un niveau yo, même mutasali bolamu on dit maete. Et si ka bolamu ya sali yo mona kwa mabe. Yo ko troyo on a ndenge musu. Exemple to monye alati jean. Yo kasi ba jean yo ba o mote ba jean ya alati ona ba jean akala wana. Donc muta mabe o nyoso muninga salaka esalaka ka mabe. Ndozo mona lelo zo mona même ata fayulu. Yo kasi lo foy soit comme président de la République. Et lo nyama longa ça. Papa. Président Fayulu a une vision. Président Félix a une vision. C'est là ba dire né. Et yango na le Félix peli e bandela lo ba ka za na vision. Yango to mona asa misala. Tu peux imaginer na niveau ya mutoloko la Fayulu, hein? Ozo komata na niveau ko reconnaître bolama mutute. Eza sous tribalisme te. Eza ki motema mabe. Et qui motema mabe. Parce que vous tous, vous étiez ensemble. Nakati alamuka. Vous tous ensemble. Vous tous, vous étiez ensemble. Baninga lo babite tozu pouvoir. Ah, moi, na mai, local, tozu pouvoir, to une opposition. Boya to sanga. Yo boyi. Olingi te. Faut kaka. Non. Ngano bako diriger, ngate fongane na diriger. C'est ça le mal. Nde angono zo mona ke peuple congolais to comme na sima ba parti politique. Ya moninga na défendaka les valeurs ya batu na défendaka parti politique à mututé.
Je ne suis pas derrière une parti politique, mais je suis derrière les valeurs où eux incarnés na sima ya mutu. Parce que tu peux imaginer le lot au koko sangsa batala mukate na IDPS. Impossible atana mutu kaso bakuta bako bunda. Tina plateau bako bunda. Tu vois, wana ezana kata mutema. Sko yebi sanga Congo to bonga ndengeni. Vous pouvez imaginer wana comité na niveau bata fayu bazaka ba jeep. Oka été député nemo kasali ka sida na jeep. Opo anini kimote ya mabe oloba ki tokozwa ba jeep wana te tokozwa ngote ozu ya ngonzambe pe likola zo mona yo aloba no tamo ndenge sala accident. Mais coordination totally bien, c'est comme si vie sociale à peuple, aux ont sa responsabilité na peuple pourquoi? Parce que tout le monde responsabilité aux ont son appel tandis qu'il y a des conditions baza bazo diriger population. Responsabilité eza likambo ya ba parti politique. Obiso parti politique au monde ata likambo ba quota. Tous les likambo ba quota na ba ministère, ba quota na ba entreprise, ba quota na ba gouvernorat. Aux yeux exemple, muto yo batie par exemple un petit exemple. Batie ministre ya économie, batie ministre ya finance, batie ministre ya genre et famille. Par exemple, tous les exemples par exemple mutalamuka. Ce que pouvoir les abattre IDPS. Obi qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a kiango na likama FCC cash. Le col bata FCC cash baja FCC baza contre bata cash. Ba ministre mo eba sala pona le kumu ya président ezate. C'est ça qui monte à mabe. Politique à Congo eza bongo mabe. Nyoso nezo kwela nani? Population c'est nous qui souffrons. Mais bango bazo iba bambongo, bango bazo cha bambongo na ba poche na bango bana, bango ba atanga na ba poto, basi na ba ke ba voyage, mais biso peuple ignorant, tozo landaka bango tozo biso batalamuka, biso bata IDP, biso bata nzoka bango kuna, o kuna kangi okoto mo simbezate, o kuna kangi mo okoto. Tu vois? C'est ça zo kwela la population. Balo bakasika banzoko mibale bazo bunda. Bana ba sibisa conséquence. Alors, biso to matiti peuple, ndeto sibi. Il faut tolongo la Timothée à mabe. Tous les likambo les États-Unis. Comme les États-Unis, ce sont les États. Et ça, la province, la sangane, la bengi États-Unis. Chaque État a un gouverneur. Yoka si gouverneur wana a une vision mokona John Biden. Non. A une vision mokote. Mais pour l'intérêt du peuple, a ça les ont soutenu vision ya John Biden de façon que le peuple est souffrité. Et c'est ça la vraie opposition. Il faut faire comme un niveau et niveau Yazawana. Qu'est-ce qu'il fait pour le peuple congolais? Qu'est-ce qu'il doit faire pour le peuple congolais? Au lieu de critiquer. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Akoraki kondima na vision na ye, habite Félix. Ngana zo opposant. Mais na ningina za la premier ministre. Par exemple, changa premier ministre pon ngana ama kasi no kitabilo ko na pete. Ayepe wana peto vivre yango. Mais à la bongo te. Soka bazu ba che premier ministre et comme na détriment peuple. Bango banzongo mbele bakomi ko bunda. Bako che ministre boye, banzongo mbele bakomi. Bako che gouverneur, banzongo mbele bakomi bunda. Peuple tozo e yango nazo senga peuple congolais nazo lobake botika kozaka na sima ba politicien. Parce que tozo koma na kimotema mabe. Tu peux imaginer au moins même Bikimotan bébé comme tina niveau ba famille au moins papa azamuta IDPS maman azamuta fayulu so bobandi politique ça bobeba tu papa ça va loko azamuta fayulu après sambonga olia atiki mbonga olia te. Tu peux imaginer tina niveau na ya to lobake na lobake na Kongo on n'a pas de politiciens tozande na bato bazana ba optimiste. Le lot faut soit comme une poste qui président wana même peuple yazo lobo akobosa na bango awela na bentele na ye de président Félix Sali non ngana lobi ete yondo lo bango kolobo ngana lobi te yo lobi nini na ce président faut le sala on soit comme élu yango ma responsabilité tozo kende pona kotalisa ke peuple congolais Félix oazo sala ngana zala sima IDPS te ni je te dis nazana sima ba idéologie ya malamu. Papa, biso to bani moi qui politique, moi qui gêne, hein? Surtout qui mouvement citoyen, to yebi ba politicien. To yebi mi tema. Mais comment na mutema o Félix Azarango ngai
ça m'engage qu'à moi-même. Je vois que petit à petit, attaque au coca 100%, mais azokende. Vers changement, il y a amélioration à Kolia. D'ailleurs, tout le bel qui ont déjà kala. Makamba, biloko Kolia, soso, banin, tout ça. Qui t'a raté, bande, soso qui t'a levé, qui t'a raté. Bande, qui t'a raté, rien ne marche. Biloko on a pris, ça va, il 200 fois, les 600 fois cordon. Yoka makambango. Ndengo tozoloba. Lelo FC ça comme une opposition. Mais Moutasimbi, investissement, Moutasimbi, opérateur économique, ou Azanan. Tu le sais? C'est le monsieur là. Famille Kabila. Bangone, ba chambre froide, orgaman, ba botolango, ba comment le. Mais tout ça c'est pas normal dans un état sérieux. Gouvernement azalana ba chambre froide ne gouvernement ba dépôt non so biso comment fait-il état na biso l'état ta chambre froide azana ngoti. C'est pas normal, ils ont des individus. On a dit que ezalaka gouvernement kalawana ba botola orgaman et Koufa le comme égal. Égal ne muta comme les seuls importateurs ya ba vivre frais na Congo. Ce qu'on yeb sanga yé bango le ba lo ba ke baza pour na peuple ba souffrir. L'état wana lobi ke biloko kita, poisson kita, mbise kita, eni sauce kita. Mais bango wana bazo ba ke baza na sousa peuple, baboyo kita poisson. Parce que c'est eux qui gèrent. Pour nanine. C'est ça qui monte ma bête aux zolo bayaya. On n'a pas de politiciens ici, on a des optimistes. Bami iba mbongo nde tozana bango na Congo bela. Parce que so bazana posa peuple ngo. Banga ba kitsa biloko vivre fait. Yango le gouvernement a bloqué nde au moni ba voyage ya chef de l'état. Azo sala pona ko luka ba investisseur mususu baya. Ba boto la bango ba place bango bazalaki. Parce que bazana souci au peuple té. Ce qui pensa que Kabila zana souci au peuple. Akitsa ba biloko vivre frais. Mais Kabila a quitté aujourd'hui monsieur Kabila n'est plus au pouvoir. C'est le président Félix Mtaza aux affaires aujourd'hui. Kabila n'est plus, mais pourquoi toujours bon serré? Tu n'as compris le lobby. Tu n'as lobby Kabila qui t'a comment? Il y a des textes pour Foutaka. Il y a des textes où l'État a quitté ça pour effacer Bango Senba qui t'a bilo. Au moment où l'État joue, les textes sont exactement pour Foutaka. Comment quelle magie bloque quitter là? Christian, n'a comme chose informé, je t'informe. Oyebi que le ministre de l'économie a sala qui réunion na investisseur nyonso à Congo. Investisseur ba pesa ki ye kay de charge na ye. Ba pesa ki obligation. Biso avato ki sabiloko. Il faut billet avion ekita. Il faut ba douane, ba taxe ekita. Il faut nini ba fret ekita. Il faut ba pesa ki ba condition. Et l'État congolais andimi yango, asali yango. Parce que comme il a continué à bango, pour pas quitter cela, peuple congolais biloko baboyi. Baboyi. Yo yebite ke babia vs ekita. Yo yebite ke banine ekita likona bango parce que zaki biloko bango ba evokaki. Parce que bango lié ba quitter ça baboyi. Ndengo no moni les représentants ba chambre froide congolais aki ko senga na gouvernement bo libéraliser marché wana ya importation, c'est-à-dire botika pe ba congolais ba koma ko importer parce que na mandat Kabila a pekisaka ba congolais ba importer biloko ezaka ba étranger. Les lobato bazonyo ko la peuple congolais ce sont les étrangers. Et je salue décision ministre économie azui, je te le dis. Ba ko boto la bango ba document ba contragnos et ba ko pesa ngona peuple congolais. Et bientôt là je te dis avant fin de l'année tu vas voir. Tu vas voir. Bango bazangi na bokonzi. Soki ye olive lelo. Azol le bako au peuple azo souffrir. Mais yé nazan égalité. Bega les ana mikanda nani. Ya yet. Pour la ninité après ça ordre c'est lui les garants. Après ça ordre biloke kita. Tu vois responsabilité y a ba politicien na biso. Ce que biso peuple soto ebité o ka politicien lobby o bobi mananzela toza contre le koboye eza wana te. Ils ont intérêt na ye. Obi qui motema mabe commis plus que tribalisme na Congo. Parce que au moins à niveau politicien, à zone di matama bolama mutute na Congo, ça c'est la sorcellerie. Au moins à niveau mutazo wanga na mutu na Congo, c'est la sorcellerie. Yango moni change à maka c'est comme une église. Ne église en plus sous talaba makamobato bazo sala pona seni. Naba pasteur ba comité amabe
Pour intérêt na ye. Pour na nini lokola bango bazwa ba seni ba présidence à seni mutalobe le côté. Mais comme bato musu bazwa présidence à seni au tribalisme. Au muto poza na relation boy. Au po muta zaboy. Tu vois? Na ba pasteur ba professeur religieux ba komi mitema mabe. Sko yebsanga biloko anyo soto ozi ba politicien mitema mabe. Na ba d'autres pasteur mitema mabe. Ozi na limité. Sko peuple asuka. Toko sibi. On va sibi. Oui, on a profité d'un côté dossier à Séni, blocage à Séni. Et je vous à un niveau nini. Parce que certaines personnes dans le qui non, Kadima, il est de l'IDPS. Voilà, entre guillemets, de Bamsol. Bamsol, non, Kadima a yébité, a maîtrisé, il a tout le Congolais sérieux autour de la place. La confession religieuse, deux SCC catholiques, baza contre. Mais les 6 confesseurs religieux sont baza pour. Si le peuple qui m'a pas nani, peuple qui là nani. Problème est où un niveau ni mais que peut éclaircir biso. Il y a plus de débat dans ces dossiers, il y a Séni. Il y a plus de débat. Il y a plus de débat parce qu'ils en a 2 procédures pour le Robimisa, président et Séni. Première procédure c'est consensus. Consensus c'est bo vandi bo sololi binomi 8 wana boti bimisi mutu moko. Ce que consensus est simbité bokena vote. Consensus tant ba vanda ki 8 wana et simba kité. Lokola mutu na mutazan intérêt peuple té, azan intérêt na ye et simba kité nde ezalaki siko na ndenge ya vote. Na ndenge ya vote bo voter 6 ba voter mutu moko, 2 bo voter té. Est-ce que c'est problème à débat? Il n'y a plus de débat. Non, débat le voter parce que non, tokei pe yaya. Soit des intellectuels qui moté mamabe. Nyonso eza qui moté mamabe la haine. Nazo répéter haine eza makasi na ba homme politicien congolais. Tina ba niveau. C'est ça. Non, papa, yebisanga, toza 8. Toyokana, toboyo koyokana, totike na deuxième voie. Deuxième voie lobby, to voter. Bon, yo to voter. Bon, vote eza secret. Biso yoka toke malembe papa. Toke malembe te 6 ba voter mutu moko, 2 bo voter mutu mususu. Banani ba gagner. C'est clair, il y a plus de débat. Non, mais c'est ça. Yango na loi eza dans l'assemblée. Kalata déjà ba membre déjà 6 wana ba réintégrer confiance na bango na kadima babi biso to voter ka kadima mutu mususu te. Mais wana lokola problème na bango ezalaki ya ba non école non effectif. Lokola ministre ya enseignement kangaka bango ki moteur mabe en wana elati bango. C'est ça le problème de to bakena Congo qui moteur mabe comité na niveau ya sorcellerie consciente. Opumbwaka te me olokaka batu. Bato ba loka peuple congolais baza na biso. Tina l'église baza. Ce n'est pas normal. Yebisanga est-ce qu'il y a débat là? Bino bogolobake faut chef de l'état kota. Est-ce que makam chef de l'état kota ngona? Non. Tant olobake nazo répéter. Tango bino ba pesi bino pouvoir bo sala. Ba confesseur religieux. Ba pesi bino pleinement pouvoir na ba processus na bino bo sali bo yokani bosko boni ga bokota ba politicien poani tango bango bazobenga chef de l'état zanen politicien skoto chef de l'état bango balingi chef de l'état lo banini pona bango skoso chef de l'état siko alobi ke ça va kadi mate donc mibale oyo SCC na catholique ba sepel donc si wana basani ba sepel susté. Pour bango pe réclamer bité biso to voter kadima ndeni au chef de l'état côté libango tu vois la guerre. Ce que cordon pesa biso na bande ko wala na biso différence entre Ronsa Malonda na Denis Kadima. Différence c'est ça sur le plan o babenga ka nini parce que il y a des critères voilà. Il y a des critères où il faut à la candidat président ya Séni. Ba critère wana Rosa Malonda zalaki nangoti. Et deuxièmement, na kata Rosa Malonda, il y avait déjà tricage. Parce que bango balobi ke protestant mutapesaki. Mais protestant a wangani. C'est ça le problème. Ndo mona peuple donc bino exemple abike mbongwana Christian mutapesi. Ngana ina tuni Christian yom to tindelinga mbongwana. Ngaite no sani.
Donc comment doute utilisé mbongwana. C'est ça doute à peuple congolais alaki pendant ça. Mais ce n'est pas le cas pour Kadima. Kadima a répondu à critères. Dernier critère kaba yongo koloba poza muluba. Dès le côté obo ya tribalisme yangona. Yebi sanga mutu soka za mayele. Soka yebi musala na ye. Poza muluba. Nde fasa le sikanate. Non. Pas du tout. Ce n'est pas normal. Et c'est ça la sorcellerie. Et quand tu n'as pas niveau de pasteur, bozo délivrer peuple, mais bino moko bokomi en sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est purement simple. Je l'ai dit. Et que ba pasteur ba comme na kimote mamabe. Il faut ba pasteur rebelle ba so ba délivrance. O ba côté na ba politique. Parce que kimote mabo bazo me ba faire souffrir biso peuple congolais. Parce que retardement nyo c'est ça l'amour. Le bilan mutan bon mona que élection est suscité, élection pour sami. Mutan ko pousse les années bata biko ba koto. Tango ya kotala bo PC science a une année pour organiser l'élection à kokisa ngote ba sani. Ba ko pousse. Est-ce que si quand les gens qui montent problème, banan ba lukango bata catholique? Bata catholique. Bon, voilà, merci Cordon, chers internautes, vous avez à travers le monde, vous avez Cordon Marc toujours développé. Vraiment, vous avez toujours branché, vous connaissez toujours que s'abonner massivement dans notre chaîne VIP Presse Congo TV Online. Tout ça toujours, oui, Cordon Marc, tout le monde qui est vers la fin de notre entretien. Mais il y a une avant-dernière question. Ezali Banda, président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, Azar na pouvoir, trop de voyages. Tout le monde na minute azan Émirats Arabini. Ba voyage zo ça la dépôt bani jusqu'à nos jours, tout tikali ko mon ata investisseur moko te na kati mboka na biso. Oko analyser ba voyage ne belé bon la fonction de nini. Pour na yo, trop de déplacements ça pour na nini, pour na ko abutini peuple toujours sentir et faire ba voyage ne wana te. Na sani bo toujours mon côté. Soko lobi ko tikali ko mona ba investisseur moko te c'est faux. Mais c'est oui. Non, c'est que aux aucune investigation te. Te toujours tambola ata kambista to monida. C'est que na monio malobano zongo pas fayulu. Oui, aux biso dans être VIP parce que Congo TV tout ça te to monida. Ponga na ezole kana ba information. Nga vana ke pas faut retirer nan. Mais biso to moni tozo mona te Cordon. Tozo mona te. Faut to mona micro na biso ko tara partout. Bon question na ngezali boy. Trop de déplacements toujours mon et mon konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça pour aboutir na nini? OK. Ndelo répondre yo. Totika kimotea mabe Christian. Na ba journaliste totika kimotea. Ngaza netre. Ngana netre. Nazolo bakaka. Omoni mboka Congo fo bonga, photo sala une analyse avec un cœur d'amour. Au sali le pour et le contre. Pour sali recommandation. Ndelo ko faulu papa na ko sala habité fati ko to ça les amabe ngana moni fa sala yango na sengi na fati asa le sika asala bo c'est ça yango na tuna no mutuna abanda est-ce que faulu de la sala marche ya est akenata visite na est to mona na ba innocent ba lumo e musicien mo na biso mukyoyo yengo na est atongi faulu atongi ni mais aka azolo faulu zo gérer te gouvernement ko to gérer incapable de charge que no bongo faulu gérer te innocent ba luma gérer ni. Innocent c'est un musicien, c'est dit donc innocent c'est pardon. Exact, Sony parce que innocent balou mikuta sali. Ce gouvernement en place irresponsable au sala. Non, qui t'a dit qu'à sali ngote? Qui t'a dit? Non. Nazo biso que c'est ça na ba kimote à mabe. Au moins il faut peuple congolais faut to lamuka. Au moins so to comme na niveau biso nyoso peuple congolais to komi au sala bolam, mutamona muninga mabe azate. Parce que ni n'est parfait. Nazolo bango président Fati aza seko na sekote na kiti wana un jour akolongwaka oya koya tokotala epe po oya koya wana azolo bakape tebite soza nani tebite soki fayulwe soki nanye azolo ba akoya kaka pour répondre à la question na yo. Quand vous parlez de voyage mais ça m'étonne congolais à la capacité. Autres zaka libosa banda ko voyager to président bien voyager kate il fallait voyager ka akena ko sula biso ba contact et il fallait kenda ya kenda kata vanda kaka na mboka siko oya ye azokomi ko voyager comme ce problème donc moi ngana obengo faux débat parce que azo voyager na ba intérêt privé na été azo voyager toujours na mission pour l'intérêt ya mboka yango lelo yo esika zakuna tala ba investisseur ba Émirats wana
prince andimi koya ko investir awa na Congo de preuve ane na bonne foi na ye na motema malamu na ye apesi mituka blende po kene na est parce que ebele ya ba jeep eza kuna na est eza blende te mais mituka na se olandiango na information pe apesi 1 milliard de dollars na peuple congolais investissement na ye zoya papa ko ba voyage c'est les pamba non yo exemple tango yo ndengo ye kolandanga boto sa l'émission nanda ba moni obimite eko kozonga tamso pozongi na rien baba yango kenda ki rien so ba zala calme cordon comme ça obonga to sepela ezaka bongo donc totika ko juger blongo terre à terre mais parce que mutu moko atanga ba voyage à Kabila zate nyoso tolo ba nikimote à mabe. Est-ce que toi tu as jugé un président de République par rapport à ce voyage? Non. Parce que jusque là bilan à Fati c'est bon par rapport à Banéo Yassali a changé comme un deuxième gouvernement. Ce n'était pas facile yaya. Un président de la République, un président, il y a Sénat et il y a Sénat qui a la décision il y a Assemblée nationale qui a la puis à l'équipe na média. C'est ce que les politiciens congolais bazo sala pour intérêt à peuple té. Yango nazo sa président de la République, président Fachi, entourage na yo, basale la peuple d'abord. Le peuple d'abord. Ben intérêt na bino bochana nous sima. Le peuple d'abord. Parce que tant on parlait du peuple, on parlait du peuple, ça va parler à des députés. Donc c'est un faux débat pour Nangai, na kolobake, oh, bah voyage à présent, à voyage à 10 000 fois. Et c'est un objectif ni azote, parce que c'est vision. Ce que c'est une vision, il faut les années. Il faut le soga yé, encore Nicolas zo voyager te, mbongo ezate, soga yé, à voyager te. Hein? Yengona bosali kuna na asali na Saint-Thérèse ata drone to monité mais gentini asali drone donc comme na niveau ya gouverneur ya totika ba débat ki motema mabe eza mabe ki motema mabe botaka kindoki totika ki motema mabe biso ba politicien congolais ki yoma ata ba député bato il fallait ba lober la peuple ce sont des députés aussi n'assemblée bango ne faut pas voter ba loi. Mais qu'est-ce qu'ils font les députés? Bah vacances parlementaires basala kiao. Qui sont venus na babas na bango? Mais la plupart baké na bapoto. Tolo bate. Baké bapoto. Basundoli peuple. C'est eux qui doivent nous parler parce que biso to pesi bango mandat, baké ne balobe la peuple. Yango nazo senga na peuple congolais. Élection 2023. Ba député onyoso baza obuto votaki. To voter bango te na pesi mino mot d'ordre. Liambongo na voté mutu mususu. Parce que trop changer génération sika. Il faut bato yo bakozana président koleka na 2023, faut bazala ba député sika pona ngeza bongo. Parce que ba député yo ba liepe mingi ba ibi mingi ba corruption trop. Il faut une nouvelle génération. Il y a ba député, nouvelle génération. Il y a ba ministre, nouvelle génération. Il y a ba gouverneur, nouvelle génération. Il y a ba député provinciaux, nouvelle génération. Il y a ba bourgmestre. O bato ba yena ba idée sika ona ba yebi nanu ba circuiter mais ceux qui muto azaki na assemblée yene président sénat allez et koleka na gouvernement ça komi ministre komi ba miyibi ya ono senga na président de la république kotisa génération sika na ba gouvernement okomono ko sala ba projet ba vision na yo ekozala te objectif ne kozala te. Oui, merci Cordon. Tu vraiment en ratia souka ya masolo na biso. Question souka au dinto tuna poto tikayo qui na occupation soza na ngezali ke oyebi phénomène ezara na poto phénomène to bengi ya ba combattant. Ba combattant ba ndeko na biso sont des Congolais oyo ba vandi na niveau ya Europe, Amérique partout. Bazana phénomène moko koma ba musiciens so bazo beta te les preuve année. Moi, je suis raté concernant Zénith. C'était prévu le 17, le 25 septembre. Le 25 septembre, le concert annulé. Les billets sont bon. Les combattants balobaki bazolinga te banda pouvoir et président Kabila zalaki ko linga te ba conseiller betama pour Kabila zaki aux affaires ba mission soutenir Kabila. Basé pour opposition. Mais les autres moni opposition du pouvoir.
mais des combattants bazo continuer toujours ko boye ba mise ba beta ba kino ba obtenir pouvoir en place. Analyse no ko sala pour ne ba finiment parce que Kofi fa beta le 27 novembre na arena ba combattant ba be Kofi sanini okobeta te. Et là otolo ba kimote mabe ya congolais. Bande konanga ba diaspora. Vraiment na ebité soki premièrement d'abord so bozana kimote makibomoto. So bazalango. Ba mi na place ya yeye Kofi, ba mi place ya yewe ranson. Est-ce que ça sera normal? Basala ba acte basalana. Obi tout ça pourquoi? Bazalaka ba combattant, c'est que pour nanga na obenga ba bazaba infiltrés, ils ne sont pas des combattants. Parce que muto aza combattant na moment oyo, na poto ako peksa, congolais te, oyo aza musicien akenda ke no ko beta concert. Ndenge basali pour na we ranson. Et si kana vraiment natalisi mécontentement nanga. Pena lobi ba Congolo ba selelo koana, ce ne sont pas des combattants. Baza bata PPRD. C'est pire et simple. Donc pour nanga, eza bata PPRD. Ata muto. Ba bokechu baza bata PPRD. Papa. Yo ka bokechu ndenani. D'abord mutazo finga sans pudeur. Est-ce que c'est normal? Bokechu azo finga a dio. Belgique public international. Bokechu azo finga. C'est normal. C'est d'abord un problème de l'éducation. Moi, j'ai dit, c'est un problème de l'éducation. Mouto azo finga publiquement, internationalement. C'est un problème de l'éducation. Niveau Bokechu, est-ce que Bokechu le pénal lelo? Faut mouta finga, fa finga de Kabila. Maintenant, on y va comme au finga ti présent et Félix. Après, on le bakaza combattant. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas ça la politique na ndenge na ye. Qu'est-ce qui peut t'emmener Kabila nde APC bambongo asala biloko wana? Moi je te dis. Non, na Kabila moi équipe Simba Benda Kabila APC yo papa, yo za politicien to za journaliste, nga na politicien. Akomi muta Kabila. Et abengisi bato asangisi bato na ye nde bakomi au combattre Fachi, bakomi au combattre na ba musicien congolais ba beta libanda te. Tout ça peut quoi na muto nani ya Félix. C'est ça politique bakomi nango. Et ce ne sont pas des combattants. Ce sont les gens de PPRD au Bazana Poto. Ou bien Mouto Akenda Kuna a commis. Yana Bake Kimote Mabe Congolais et commis sa limite. Yo kan niveau nekono Congolais. Aye abeta zonga. Mais yo ozo salambilo ko salawana. Yango no moni ata pasteur Marcelo abimisi ba on a poisa. Aïsi bango mutu nyo sakena na pays étranger. Oza chrétien, au kota na kingundo, kota na ki fraude. Zoba document tika zonga na mboka. Azonga na mboka o. Mboka nini? Ndi mutoka nde Bokechu akosonga Kongo te? Po amisa asumi na nganda. Asumi na nganda. Ata pona Félix te, ata pona biso okako ba Congolo. So Bokechu aina Kongo. Il aura affaire avec Werrason. Il aura affaire avec bateau ba pesaka mbongo po ba kende poto na Werrason. Tu vois, au moins ba conflit azoluka. Azoluka bele ba conflit yemo ka saliango nzambe tatindi ye. Après mutabongo au moins na Bokechu akende église ako sambela. Nzambe pa yoki ye. Puti ko sanga na nzambe ko? Bomo na nzambe lokwa ko na bino. Hein? Yoka se mutabongo. Bible za koloba élévation, toute élévation vient de Dieu. Bible il faut qu'on respecte toutes les autorités. Mais Bokechu na batune bazo respecter te. Yoka li pambola nzambe ali kona bango. Ezate. Et de deux, protection ezate. Yoka si tala baza bana mikie. Yoka si pour Félix a kipe bango te. Yoka so lelo ke Félix a bien kipe bango. Ba refouler na Belgique wana. Yo quand avant ya comme à Belgique, Félix a vanda na Belgique, a vanda umela. So oh yazo sa yango bibe solo ba. Oh zo lingite basala yo ko sala ngope muninga te. Tangu ya ba lingela baninga mabe, bulu mabe bazo sala mabe. Yepe so ba lingele bulu, to ko lingele pe bulu. Siko refoulement ne ko za to senga zonga na Congo. Siko batu nyoso bazelo na aéroport. Moni mabe komele. Ce ne sont pas des combattants chrétiens. Ce sont les gens qui se retrouvent. Parce que pour Nabango, au même le entourage à Félix, tous les déplorants pour la nuit. À cause de Badjika, Badjika, Baye Belé na Congo,
e balingi bango nyonso bazwa ba poste e ba musu bazwi ba poste ba biye komi ebele ba détourner mais ça na sima ya bato baza ba conseiller ya président de la République. Yo kasi mutu loka bokechi wana ba pesi poste na mboko asani soko yiba te, soko tonga te, soko ninga te ko détruire muninga pour muninga ye avanda ko chaka ba banane dépôt de bananes. C'est ça que je dis. Kimotema mabe et qu'on fait avancer Congolais te. Et qu'on fait avancer bisote. Yo kasi na niveau kimotema mabe ba combattant ba komi na ngon étranger ba komi ko bundisa ba ndeko na bango ba Congolais ba ya ko beta ba concert. Exemple mutu wana lelo akomi ministre na Congo. Asala nini? Asa eloko te? Asala eloko te. Totika kimotema mabe Congolais. To linga na biso na biso. Te ba ko défendre muninga na biso Congolais même na surtout soka sali bolam to défendre ye. Ni n'est parfait mutu nyoso na ba défaut azana bereng na ye. So moni muninga na bereng bi bezolo ba moni muninga na bereng benga ye reprocher. Ba combattant nyoso na asenga na bino, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Mettez de l'eau dans vos vins, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la sorte manière, ce n'est pas de la sorte, il faut agir. Il faut agir d'une façon consciente. Parce que oh le lobo zo sala et comme la bino. Lobi pe ba ko sala bino ngo. Botika ko combattre bande ko na bino ba Congolais bazwa ko beta misiki kuna bolingite. Ce n'est pas normal. Bo sala ngone intérêt nini? Qui vous envoie? Ngana tuni mutunora qui vous envoie et qui est derrière vous. Vraiment mot de la fin ngana zo senga na conscience ya peuple congolais et sala. Na ndenge nini? Congolais sikanyo soto azali. Look 1. Luka bola mandeko na yo. 2. Valoriser bola mandeko na yo. 3. So moni ndeko na mabe benda yepese conseil. Et de 4. Toyebake mutu nyonso esika nyonso zali o lingi te basala yo kosala ngo muninga te. Tozo c'est la peuple parce que derrière masango pour votre information masango ya nini ya kamwana kasese. Ya kamwana kasese yango tolo belango te fa la beta o masolo te. Mo ki mutema mabe fa la beti masolo te. Ekiti ezotambola eza na marché liberté eza na rond-point eza bisika nyonso. Ki mutema mabe totika tondimaka pe ata bolama mutu o azosala. Merci Bandeko Balandi ya Vie et puis presque Congo TV Online botiko landa émission na bino 100% vérité cachée. Émission na bino bomesana Rolanda boyoki lo lenge mwana mboka cordon marque ndenga lobi ndenga décortiquer. Merci na bandeko nyonso bozaka branché bokonyo toujours ko s'abonner massivement dans votre chaîne Vie et puis presque Congo TV Online. Remerciement na Bobo Sem Love Kolo Bolingo, Miss Bijou du Congo Motema Pembe, MM Misha Marciano qui dit la télévision. Oresti Mwani mi plus blanc que la neige, maman na Meleka, Mbote na bandeko nyonso bomesna Rolanda Vie et puis presque Congo TV Online, Jonathan Wendo na régie te kutani prochainement Soki Nzamba Zongite. La suite au prochain numéro. Check.